Oyebi Kabila na mboko to ebelo na zoluka te. Aluka chaîne moko aleka na TV alobake non naza na posa nazonga président. Atika kosala ba bêtise o salo. Kongo za biso. Mboko pene komi ya Kabila fandi boye abi bon lelo yo muto koma premier ministre. Yo muto koma général. Yo muto koma président cour constitutionnel. Azate papa mboko espoir Kabila te. Aza Congolais tika sénateur à vie c'est tout. Tika Katumbi afanda kimia. Yango mona ilobe amoni ke non babona ba on répondre ye. Allez, par contre tinda batu na bango non bakende baboma. Ponani. Po boy ko coopérer na yo. Yo avant longo a Katumbi kimi pona yemta kimi seka. Lukaka bimseli bana ndenga mabe. Katumbi aye a pas postuler banini et simbate. Vous pensez que ceux qui fatia za kite Katumbi ngazonga mboko angazonga ta? Mais sur azonga za pona Félix. Oyebi eloko nyonso nga na kunda d'abord président. C'est vrai, avant de répondre yo. Oyebi président ebangi mutu wana za caméléon. Encore tie directeur à cabinet. Et belé wana omoni ba na biso ba vrai cadre ya INC. Ba vrai cadre. Omoni bona marche wana. Tala bien, omoni bon. Ba équité, ba jolino, ba nani, ba cadre ya bien. Ba équité pour parce que ba yebi que non moi na ma ya beti mabe aller là sans biso a beti mabe aller là na sans biso donc to ko ta na bêtise wana te et bato ba yebi te lora bato chimani wana ba yebi na bango te allez bambale bango bon oui parce que tango bato wana 18 ans bazalaki tango tumbako na yebi si yo robimande na bana yo tango tumbako ezo beta na nzela robima na bana yo po boino mo yebi que non scandale awa mais lelo moni nani président Bemba abimela bana na calmement massa se betamité ba stratégie te te top mala bana ba bi que non Félix a mesana ba jeona ta ko betara massa c'est rien mais ceux qui na temps à 18 ans mais papa na biso ba marche bo salo boko ça na 18 ans ngo sala ngota bon profiter tel rôle à bozu muto aza bien lingi mboka aza la poste des ordres te bon no la marche na tong o kuna fandi abi lobi na sa marche na to peki cité o kuna ba fandi na sa la marche na ngai o abimisi bana na ye na bana ya na bana JB abimisi ba clair. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Na Katia, ma référence TV, na ebike boza ebele na mikili en Poutou, na États-Unis, na Angleterre, na France, na Belgique, na Hollande, na Finlande, na Congolais nyonso bazaka na Katia République démocratique du Congo, pourquoi pas à la grande communauté congolaise au bazana Katia Afrique du Sud. Boye ibola mon Katia émission ya biso ya lelo vraiment liboso na bino na ma référence TV pour bomona monene ya République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo c'est un pays à Congolais nyons oyo aza Congolais même si oza Congolais mais ceux qui vivent na kati ya Congo eza mboko ya magabatu bien yango biso pe lelo toyambi bongo mwana mboka aza a pasteur en même temps aza analyste politique mais c'est la toute première fois na ma référence TV toyambaye yemoko se présenter à Kolobanini ya salaka na vie mais toko beta setende na masolo politique pour biso sande politique parce que sans politique mawa pour ceux qui ata obesi politique lelo kara yemeke lobby tango lipe komata yemoko beta lisolo politique tango ndako ekomata tango garantie ndako ekoma 25 mois yumo obete les solo politique tango dollar et matiawa na bi bino nyonso place bozali na poto
na Afrique surtout na Congo na Goma na Lubumbashi bo beti lisolo politique yango biso na ma référence TV toko beti lisolo politique po sa yango mobulu mbote mwana mboka mbote message journaliste boni sango sango malamu santé malamu nalingi d'abord na se présenter comme on a passé Serge Boutezi c'est un peu ça passé Serge au salarié na vie par rapport à vie normale na en dehors ya pastoral na zana activité comme faire et na sous analyste politique c'est un peu ça. Très bien, téléspectateurs, nos éditeurs, pour comprendre à Zanani, à Salagani, na vie, bozala branché connecté, beaucoup d'analyse solo na biso bola nani toko discuter et toko banda bongo mingi na actualité politique et moi na mboka Vital Kamerhe et lobby ba membre ya parti na ba tambola ki ba exiger liberté na po ba lobby à kota boloko aiba na mbongo te 20 ans des travaux forcés ba condamnana et ça ba affaire moko politique yo analyste politique commentaire nini au côté par rapport à réaction ya ba militant yo INC. Merci na tondu sur Zambé pour l'opportunité au penapesio merci et na lingi na lobabo d'abord to message d'abord na justice na katamboko justice to mono yo to message na ngote comment na batu ya Vital Kamerhe ya INC batamboli oui c'est la démocratie toko boyela ba tambola te parce que à l'époque il y a bato yo basali 18 ans na pouvoir et ceux qui ont mis au tambola aux un problème au milieu tambola massa se robeta au milieu tambola bakufi mais eza liberté na bango il faut batambola ba ça ba déclaration na bango pona mutu na bango Kamerhe mais ba bossa na te que bato basambisa Kamerhe baza bazobate baza to maele et Kamerhe pas quand ça te que non aza maele koleka bato wana po ba preuve eza makasi na ebité ndenge bazoloba bazolinga balakisa ndenge Kamerhe azoloba biloko mususu baluka ba preuve eza nango raison te mais ba juge wana bakata dossier lokola na précipitation ti ministère public a ebisaka biso na procès que non ba preuve ezali le moment arrive pour relaxer ti ba kata dossier to tikela comme yango ça peut être ligne de raison bango bazo réclamer. Papa va répondre ebi que Jamal na prison ba yango Jamal na prison a tini lettre na présidence alobi très bien que non makambo to ça qui on na Kamerhe mais pendant que pendant tout Jamal tu connais Kamerhe non na ebiete Kamerhe tu connais Jamal Kamerhe abi na mona été na yoka été mais Jamal na prison a tindi ba avocat na présidence ba commis lettre que non a mona quand le aventure ba libérer bango et le remonter mais a moni condamnation a sali réclamation à lettre non te kat na kata makambo wana Kamerhe azalaki alors biloko mususu Kamerhe na batuna na balinga basala eza justice eza vol moko maître Kayibi abenga kongoza extrêmement beaucoup d'intelligence Kamerhe ayibi mbongo atie na komba bana na ye Kamerhe ayiso mapango atie na komba ya bana na ye eza vol moko ya il faut za maele belé so za maele to ko sala vol wana te donc ça veut dire na yibi mbongo na boko simbisa na boko tchon na poche na simbisa ngo mutukuna ba ndo contrôler nga ba mone lokote mais na yibi ke na simbisa ngo kingani na simbisa ngo Lewis mais nga montant bo contrôler oui ayibi ngo apito contrôler elo rezate mais nga mona yibi ke après procès après contrôle on a récupéré mbongo na nga Kamerhe blo asali na ba nion e blo asalite pona biso ki lo mbongo ekabona makasi Ah bon, na marche na mbongo etambola. oui mbongo etamboli makasi Amida akaboli au moins plus de 50 000 $. Ah, est-ce que bana na ebe bazaki na marche wana batambola ki bazo réclamer liberté à papa na bango quand même. bana na ye na bana ya JB batambolaki batampo na réclamer nini bakaboli ba mbongo yo za prisonnier na prison mais ozokabela tombongo est-ce que ça la prisonnier akabela tombongo na prison azo bimisa bato abiso au moins 20 personnes na prison na mbongo ni Nani Kamerhe? Kamerhe A mis combien de personnes? plus de 20 personnes na prison ba dossier makasa futeli ba mbongo abimi mutu aza na prison sala blo ya bongo mapango boni toyebi na ya caméra tant avant tant comme directeur babandi procès wana kolanda à partir ya troisième mois na 2019 combien de parcelles depuis
troisième mois tina décembre combien de parcelles au caméra sombi tant avant la directeur asombi compte pour ani oui c'est vrai azo mbongo na ye est-ce que mbongo azo en présence comme directeur à cabinet salaire on a ils ont 12 millions de francs congolais 12 millions de francs congolais osomba na banda la ceci parcelle na Kasavu Kolobate partout na ville à Tchassa na Paris Kolobate donc tout ça na 12 millions de francs congolais on a parcelle il y a 100 millions il y a 500 millions de dollars il y a 1 million il y a 400 millions de dollars na poto donc on a rien na ba avion kuto ka sombi donc on a 12 millions de francs congolais en tant que directeur et président non ils ont mensonge et ça ça demande beaucoup d'intelligence pour ça là so ça maël était au sala muibi wana te mais bato parti na yango moi batambola kilo balobi caméra yibité ba on préveza ti le préveza la raté yango moni bato na lo batambola ki ti le préveza la raté ndeko et bien mo lo ba caméra yibi hein oyebi eloko nyonso nga na kunda d'abord président c'est vrai avant de répondre yo oyebi président ebangi mutu wana za caméléon accord tie directeur à cabinet ah bon oui mais ça va accord na bango na robi te accord ezalaki na poste directeur à cabinet ezalaki na makambo mosusu donc il fallait présence à la sage nayebi ke esala président ki motema malamu na ye ke non natia mai na ngai vk azala nani or déjà biso bato to banotala musika toyebi ke oyo ekwela président makambo minena tu vois et le ekweli président même comme président za maele nzamba lingi mingi yango akangoli na makambo wana mais Kamere boy bango que c'est un voleur. Ah bon? Oui. Yango mo sina yo lobby akabola ki mbongo lobby. Ba kaboli mbongo na marche lobby. Ba tunso ba magi wana ba kaboli bango ba mbongo. Na lobby et belé wana omoni ba na biso ba vrai cadre il y a INC. Ba vrai cadre. Omoni ba na marche wana. Tala bien omoni bango. Ba quitter ba jolino ba nani ba cadre ya bien. Ba quitter pour parce que ba yebi que non moi na ma ya beti mabe aller là sans biso a beti mabe aller là na sans biso donc to ko ta na bêtise wana te et bato ba yebite lora bato chimani wana ba yebi na bango te aller ba mbale bango ba koti bona bêtise ba commence la marche wana pour faire la libération ya na bon donc vous pensez que so sali marche avec 1 million de personnes habité ma soeur il est que belé te libérer caméra non papa yo sambi ba sambi sur les 7 yo ça la marche les 5 pour libérer oti ko samba kala mingité zala kimia si ça ma comme na cour de cassation ba o libérer mais cour de cassation rejeta qui de BT provisoire papa bazana droit ya ko rejeter ngo bazana c'est déclaré incompétent te bat ba comprendre te eza sagesse ba juge eza sagesse ba juge cela veut dire papa toto sambi ça to 4 déjà 20 ans pas même 1 mois. Après 2 jours, on a une liberté provisoire. Après 3 jours, c'est une liberté provisoire. On a les 7, les 5 c'est une liberté provisoire. À quoi sert? Et tozati les 21 va pousser en haut. Bah bisi ba pousser en haut les 21 pour banga ki bato ba bimaki le po talara leader Vital Kamerhe bato bazaki lobi na marche bato ebele po na politique na biso po bimisa bato bongo wana eza pasi hein ndeko yango moni ba juge pe ba avocat ya république ba ya quitté ba banga ki ko eloko molinge ça les malobi ça peut être l'une des raisons et ça mensonge ba magistrat te ba avocat ya république oui ya quitté nanga kende et ça déjà institution mobimba institution go banga ba tout pour ba sali marche au moins toi na tango kabila te ezaki ko sali marche ba lante tango papa abisala no marche ata 1 mois ba Rolando te occupé oté ezate pour ça qui marche avocat te marche les qui makasi to repoussant non à table jour ba osala jour ba le 21 ba osala marche Kamerhe ba osambisa ye ba condamner kaka ba obimate Kamerhe ba condamner ye Kamerhe na prison miibi libanda wana eza ba slogan o ebimaki na marche lobi nani aza moibi soki bata FCC 8 qui ne malembe pourquoi quelqu'un na bata FCC kaka mais na lobi na yo bato ba 18 ans la pouvoir oyo bango ne mutu to mona bato remarquez miko obi ki banda ekiti ba parcelle ensemble ekiti ah bon tambola très bien tout na bato ba so parcelle ekiti ba parcelle ezaki ba 300 000 ekomi ba 200 000 ba 150 000 pour nani bato FCC ezaki so azuka ka mbongo
Lewis oza pi yako zo langa mbongo yo. Changer lenga ngosomela nga lupango kuna combien? Lewis yo bi ke lupango na 250. Te ba te 300 sombaka. Sikoyo ba kal ekoti. O mona na oyiba wapi? Na kuna zai ko yiba te bandende ko ramasser. Ko yiba na ko ramasser na ko lokota. Donc nyo surtout na kati. Makamwana esili. Maintenant ba mi be tozolo Félix Alobani. Albi nako ke na le passer te, na ofuyi na le passer te. Parce qu'il y a des choses qui n'allaient passer, papa. Et un scandale. Bon, quand on a un chef à venir, il y a oui, on a un chef à quartier. Pour Kabila, on a un chef à venir, on a un chef à quartier, comment on va taper perdre. C'est au boy le même ça là. Donc, à boy qu'on finit dans le passé, parce qu'il y a dit non, sauf que tu ça là, c'est un scandale. Mais bâton, on peut pas à la maïle, à la maïle était. Au moins, si on a un message au Iba, un message là-bas, 4 femmes, 5 femmes. A kokati fa ibara yango moni ba kokati yango ba militant yini c'est le bazaki na réseau et caméra na prison mi bilibanda na bia caméra na utap a uti boso obi bat ba barate caméra tant ba benga ga caméléon ba benga ga na tina depuis na PPRD ayiba ba yebi bola na ba stratégie na sala ratende ba benga réseau comme ni na ngwa pacificateur te a destructeur pacificateur mais destructeur abandik mukimo ibikuna bato bele banda roboye ba Jean-Pierre Bemba babi mutu aza mutu te papa Tshisekedi daboya yi bato bele baboya yi babi ki waza caméléon boke banaye bato bon Tshisekedi lo pas na bolingo nae ayambaki ye mais to lotala miso musika to bi mwana mobalo yo a mwana mobalo na libulu to suki ablelo na personne même Félix Libulu ma côté na libulu. Très bien, téléspectateurs, je sais que vous êtes partout, vous nous suivez. Bana ya Kamere et Bazaki Lobina marche. Tout polémique, ils ont déjà que pourquoi Kozwabana ko utiliser bango izani nyango mais entre temps bana na ba komi ba adulte yoza analyste politique par rapport ya ndenge bana ba bimaki lobi po to monaki pe Jean-Pierre Mbemba bimaki pe na bana na nzela na marche à la muka na ebité so ki komi stratégie ba homme politique ba komi goye la biso na système qui mukolo bango ba okinde bana ba remplacer je sais que oza analyste politique point de vue na yoko zalini par rapport à actuana oyo ba politicien ba komi oye la biso lokola stratégie sika eza ba maya sika pour démocratie fandi. Ah bon? Oui, parce que tango ba tuana 18 ans bazalaki tango tumbako na ebisi yo orobimande na bana yo tango tumbako ezo beta na nzela orobima wapi na bana yo po boyino mo boyebi ke non scandale awa mais lelo moni enani président Bemba abimena bana na calmement massa se betamite ba stratégie te te top mana bana ba bi ke non Félix a mesana ba jewana ta ko betara massa c'est rien mais ceux qui na temps à 18 ans mais papa na ebiti ba marche bo salo boko ça na 18 ans ngo sala ngota bon profiter tel rôle a bozu muto aza bien lingi mboka aza la poste des ordres te bon no sala marche na tong o kuna fandi abi lobi na sala marche na to pe kisite o kuna ba fandi na sala marche na ngai o abimisi bana na ye na bana ya na bana JB abimisi ba clair parce que ba émission na biso na ba YouTube to lo ba biso na bana JB na bana est-ce que na mona été lobi JB asilika kite papa JB a moni kuna l'icône des altos le bateau le bapo caméra za na la o JB et ça polémique na côté c'était ba téléspectateur JB tala mbisala na kuta mini mai cholaka te botika papa chéri afana na ye botika papa chéri afana na ye ami benga moto pamba atika ne moto pamba matiki bana te baza bana JB to bana JB est-ce que ba même ba benga caméra benga ba caméra ba benga ba piano baza bana JB bana caméra te ma caméra na bali mama na bango na bali bana wana te yo kasi bana na mutu na bango yo longola bango ki JB piano na mutu na bango bana wana bano JB botsa kitoko bon yo longola bango ki JB piano na mutu na bango na maele na bango bazana balingi papa na bango babi kuna mai mbongo za ba ne pepe a koto yo na ebisi yo babi ke la riza kuna ndenge mutu na koti prison obima te donc awa to beni ya biso par na biso lo bazaki na mars. Et un système. Bon, au besoin de la rose. Soit 600 000, 80 000 na poche. Au Kaboli 20 000, il y a marche. Papa chéri, botika papa chéri na makambo yo. Ah, moto pamba fa na papa chéri. Mbote na pesio, fa no na kimia batika yo.
bana JB azo bana tiana ndako aza bana te tika bango na nzela bonga nde tukomona ki lobi na lobby afanda pamba me ayibi ki likonde ezokota bino kasi JB na mbongo te mapango JB aza na mbongo te est-ce que boka JB yiba mbongo lelo atatiki musique azane calme abetane pe conseil azane calme siko oya moyibi ayibi yo wana na prison bon mona te ça suspect na la za mal à l'aise to sala émission ya musique te to sala émission ya musique te po na ngana bete logo moko bondi olobi jibe azana mbo mais ba téléspectateur na biso bolimbisa biso ba musicien bazaka na mboka to ba vivre papa mba to mona pe le pango kuna ba oteka donc atikaka logo moko ezama parenthèse na yebi ke bino boza ba fan na JB déjà ba to belena beke balela JB balela mais aspect biso to solo bela et comme une stratégie si les politiciens ba komi ko yana bala na bango na ba marche ndenge tu ko loba ke non parce que to komi na président Fachi ndenge makambango ekomi bongwana mais non na moi illusion mo ba moke to zana ngo par rapport ya ndenge tout monaki bana lobi na marche bana pe bazo réclamer liberté papa na bango parce que c'est un père d'une famille entre temps bandati le lo préf faisait la raté ba dossier au ministère public à Lobaka à l'extérieur ça peut être l'une bana temba comme ba adulte ba mi pe na nzela po ba réclamer liberté papa na bango na linga rectifier moi mkenengo lobi ya JB mpena wana et to sala émission pour na JBT mais bazaba na ya to kotisi comme na ye et ngana za pasteur ya za artiste aye baza ibani oui az artiste star munene ya mboka na biso et ezate la za fan na ye mais aza mutu munene ngana pasteur mais le problème est ça il y a ndingo zoloba bana ya JB basa qui marche lobby ministère mais comment avocat de la bo pesa nani liberté c'est tout à fait normal le loi ta papa na ngaza moyi data ndoki ata yiba na butu so eboye na linga bokangete pour te vivre na mbongo wana ata boye te papa na bomaya mutu et ça la passe papa bomaya mutu mais rien bokene la prison. Il s'agit d'un catapult pour na papa nangana au catap ils en ont normal parce que botu na bana te botu na bateau ba ki na sima wana ndé ba les en ont normal tata za muyibi ata ndoki ba ya bo libérer papa na biso atanga papa nanga muyibi ayiba ka bomara so ba yo kangi na olela botika e to yo kana botika papa okende te ils en ont normal bana il faut ba lela non papa ke abima ils en normal mais batu oyoyo baza sima yense wana ngana zolinga na tuna na yeba est-ce que vous ba au cadre na marche wana. Très bien téléspectateurs naebi que vous êtes partout dans le monde vous nous suivez to changer moi rubrique na biso naebi que ezaki justement parenthèse to solo là ce qui se passe na kati ya République démocratique du Congo pour c'est le pays à tous les Congolais lobi mwana mboka Moïse Katumbi ba kotelaki na ndako balinga ba bete masasi bato mosusu bazofunda ki mutu atindi bango iza Joseph Kabila po yena bango iza guerre par rapport à pende tout monaki ancien gouverneur il y a Grand Katanga na ce qui s'est dit dans des réseaux sociaux qui batinda qui pour bakutana pour négociation et entre Moïse Katumbi na Joseph Kabila l'ancien chef de l'État na oyo leka kilobi toujours ebate ezanini oyo ezoleka na kati ya Katanga oyebi Kabila na mboko tebelo na zoluka te aluka chaîne moko aleka na TV alobake non naza na posa nazonga président atika kosala ba bêtise o salo Congo eza biso nyonso tout na posa kimia na mboko oyo toza na posa mboka oyo ekene liboso lelo tozongi sima même na ba Rwandais Zambie azokanga biso non plus de pays bakangi biso ba pays pa pamba o sera Mobutu ba ro telemata te lelo ba ro mokota bakanga biso akosa Kabila problème ezabo ba ebité Kabila monique FCC na cash a embêté déjà 3-0 à Talibo déjà 1 2 3 la première mi-temps dans deuxième mi-temps et on réussit à 6-0 ils ont l'expression dans le bas alors Félix a kémissi leadership Félix a kémissi sécurité à Talibo na simba touche à Kero Luka bakatange ba notable ma PC habité pour ça la bien Moïse a pesé tokende to lukaye bo sala bo moko to sala force moko boye po 2023 to luka ndenge to take fachi nani abima wana
azwi bambongo apesi banotable wana banotable wana bakei bakutana na ye esimbi te bakokutana na baba kyungu baba yebisi bango boabi omoni poto ndima makambo oyo donc yo zongisa nanu renifie nanu ezonga grand katanga ndenge kabwana wana ezonga na moko après tosolo mais oyo ezonga ndenge nini donc pour te dire que non toboyi yo donc obana ozongisa ngo ndenge nini po bamoni kino bazalaki bomoko oyo kabeli bango oyo suko zonga non to coopérer ngai na Katumbi donc pour 2023 to pousse donc beaucoup venir comme ya Kabila fandi boye abi bon lelo yo muto comme premier ministre yo muto comme général yo muto comme président cour constitutionnel donc azate papa Moïse soit Kabila te aza congolais tika sénateur à vie c'est tout pourquoi zo luka baba malgrâce ba désordre na mboka pour nani mboka ngo tona budget ngo ezara combien mboko plus de 90 millions d'habitants budget 4 millions sur 5 millions ozoluka bebisaka mboka mpo nani fanda na kinga kati na yo fanda bandoli ya fufu na yo zala calme tika politique soko olingi politique problème eza nango te me tika kokende oluka kodivise tala banotable ya makambo azoloba nanali bango na tv na émission moko na kamwe na regrete baloba non Katumbi aza na nsima na ye na bangala na baluba papa toboyi makambo ya division na mboka oyo tribalisme népotisme to boyi yango ezo tonga mboka te toza na posta to tonga mboka toujours retard makasi koleka pays ya makasi le roi ba Rwanda pays moko pamba mais lelo to tema na Rwanda te eza monene lokola komina ngalema papa komina ngalema ya monene so tali kende Rwanda au capitale au mona le roi bandal mais tala ba lelo ba combien de budget na bango combien mais yo po fanda kimi au monde ça dit 18 ça elo moko te ozo continuer dans le désordre no ba bavi po nani tika Katumbi afanda kimia yango mona ilobe amoni ke non babona bango répondre ye allez ba comme kotinda batu na bango non bakende baboma po nani po boy ko coopérer na yo avant le mois Katumbi akimi pona yemta kimseka lukaka bimseli bana ndenga mabe Katumbi aye apa postuler banini et simbate baboya mais azongi poto pona bemba pardon pona président Fachi. Et alors, je me Monique était, vous pensez que ceux qui Fachi a quitté Katumbi a zonga mboko, a zonga ta, mais sur la zone les apôtres Félix, ceux battus surtout à zone les apôtres Félix, et le sikoyo, yemora le baki, alors bas expression morobo ya marma match, et expression morobo Katumbi. Abibo peut sa troisième penalty na makambo za la raté, est-ce que tu permettre en haut, jamais. Alors si ko ya moni très bien mutu na bomanga yo lelo ngo koma ami na ngai pour ça 2023 on nasani de yonde mutu ko pona au fando bité kingani mutu le wis mutu ma président 2023 non FCC équipe ya ba mibi batika biloko wana. Très bien, téléspectateurs, Bozola Nandenge à Masolo, pasteur Serge Jaco Limbole Labiso, ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, dans le même chapitre, moi, Namboka Joseph Kabila, Kona Kingakati, va restituer, même si les médias sont sur la Koloba, on te quand même sur YouTube, tout ça quand même libre à Koloba parce que c'est le quatrième pouvoir. Kuna na rimère autozo, na réseaux sociaux, ba retirer ba militaire, ba retirer ba charge de combat sous ça. Ils aiment solo ni papa aiment solo omoni na politique bilo musuba lo baron la TVT même il y a poto no mona ba lo baron la TVT eza ba diplomatie ya makasi et ndeko na biso ayeba kitanga lo ba ke non kendete na kenaza donc ça veut dire lo bango na ngola lo bango partout lo bango toyoka ngo ezali kama bomba te aloba yango donc ça veut dire ayi na tendance à kendete ayi na tendance à fan ceux qui le roi 50 ans te nga fois même 100 ans ndenge bayoka na suki na to ebité na satana to ebité donc satan fan na mboko bonini mais to boyité 18 ans pambara kawa obongisi te moyibi na moyibi papa na lobelo romo oyi bat babosa na osonga eloko ya kinaka twana bat babosa naka tant mobuta sali 32 ans mutu moko ayaki wana komo na musée asalaki 2 ans et demi na 2 ans et demi afandisa Congo asali monnaie moko makasi afandisi makambo
Pour bango ba so attaquer bango 18 ans, bango ba attaquer ba 32 ans. Ba bosa na 2 ans et demi mo za na kati wana et mboke fanda kimia to lié bien tant kaka abani makambo ne wana nde ba yo bomaye mais bango ba yo 18 ans. Pourquoi pas balana idéologie à Kabila les pères? Pourquoi pas balana idéologie à Kabila les pères ba fan samboka? Lelo ba kokite ba bébé simboka ba moni ba erreur na bango ba erreur eleki makasi. To chaka na fachi. Pour baby que soit peine ba fansi que facha fanda kimia papa, je vous dis la vérité hein. Comment peut bon, je vais vous dire la vérité comme un serviteur de Dieu, c'est comme un clé d'œil. Comment est bon? Ça demande seulement l'amour, tous en amour tout le monde le roi Bajar le roi fachi. Au monde en boka ke liboso. Kabila Zumboka 18 ans qui mou yibi ko boma. Donc au sali ma olobani na ka taxi le lo so fini fachi. Ah au salarié ba kangote mais yo tangu yo na ka taxi ça Kabila sali rien. Yo mo kota la muta pemeni muta anero o banga. Donc to mo banga Kabila nzambe. Ozomona. Et makameza qui na kati ça solo. Bah, charge des combats, quand même quelques hommes, je ne sais pas si ça peut être. Batu ba ebité. Kabila payé wana comme au Angola. Ba bengi en Angola. À Angola. Est-ce que déjà? Tu es habité. À Kendete. Tous an tous ça nos mission lundi mardi soit accueilli. Na tchè du boko nanga bokatanga. À Kendete. Na tchè à Kendete. Ah bon? À Kendete. Na bona lobango lelo na lobango na émission ya pourquoi à Kendete. À Kendete na ebisi bino. Tous an na bino à Kendete. Dédé. Oyebi mutabis makambo. Ba ebité c'est Poutine. Ah bon? Oui. Poutine mutabis makambo. Oyebi ba mindele ba na posa ya mboko yo. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Non. Mundela zana bino boko prendre te. Mundela zana posa yo za la pauvreté. Ils ba konzo nde ba liboso na biso ami biyo yo nde ba lingi kongo za la pauvre. Ils ont mundela te. Est-ce que mundela obligé abi futara policier 80 000. Oh, nyokola ndeko non. Non, mundela ebike non. Obi il y a émissaire mort américain ya. Alobi ngo très bien. Congo est un patrimoine international. Un patrimoine international. Ça veut dire, Mundela zana posa na biso putain na posa Mundele. Bakosa ote. Ils ont dit que Mutema mabe, ne bakosa abino oh Mundela bi a 20 bino mo 20% sur 80% papa. Bakor ngo depuis tant en bout tout monde. E ba malokuta. Mundele c'est vrai a zo diamant zana ngo posa. Ana posa cuivre ana ngo posa. Ana posa cobalt ana ngo posa. Bando sont appelés le pasta. Et aussi la pété, ti qui soit roya cobalt. Mais Jésus plus de 88 ans. Et aussi papa. Bango 18 ans tout ça mais. Talambo kango ndenge tout ça. La cause nyoso tout même bambisi. Nakata mboko. Et aussi la té. C'est un pays béni. Je vous dis la vérité. Béni mais t'as la peuple ango. Mundela ba toza na problème té papa. Na lobi na obot yokanam. Kabila les pères a sali 2 ans na Kabila c'était. Mais na ça la banalise moko normal. Mobutu 32 ans bandi très bien. Koto asuka to bandi ba jalelo. Mobutu a bebisu Zaïre. Eza mindelete. Mundele mta constaté que non tipo yo a bebisa mboka na ye. Tu vois? Balongoli. Kabila les pères a une idée mo bien, mais qui n'est pressé. Ah bon? A qui n'est pressé. Le fait ça y est. Na ba idéologie a bien été idéologie ya koiba. Ya piller. Okangaloze kende to ebité. Ba sombele biso ba avion akala. Donc ba fibre optique makambo eza ebele. Procès fond makaming te. Ya bokangaloze. Nani ya o comme le premier ministre akala matata ponyo. Yemo a 5 ba fungola. Ba fungola dossier. Ah 5 ba fungola. Abi dossier na azana innocent. Alobiango. Donc ça veut dire bango mo ba parler bambongo wana. Avion ya kala côté mususu kende to yebati. Ba avion mususu ba ministre bazana belé bazo ba avion ba teka yango pe baza wana ba teka yango. Oyo kuna zumu tuka ya bukangalo ndio commission na bilanga nae. Ba mende bazo abiloko bukangalo ndio wana. Oh ye donc comment donc o azu lutu akena ngo pa na ye. O azu caméra ya bukangalo ndio akena ngo ekoya. Mais tozonga eloko. Bat ba ebité. Poutine muto obi ba mindele Poutine muta fungoli makambo na ndenge nini papa Félix akende na nini na Russie baso na Poutine très bien ba loba yango très bien Poutine anga misa banga d'abord 500 millions wana loba ma pe ba yango Dédé
abazaki prêt baotonga chemin de fer na RDC mobimba ntango Kabila basalaka yango boyoka ata projet moko ya bongo elibanda mais Fachi mpe ezalaka baprojet na baprojet eloko ebomi biso covid te bomi biso tosisa makambo ya covid oyo boomona bainvestir banga baya ebele parce que bamonaki non ye moko abeti ye moko azalaki ye moko amanager mpo na RDC afungoli nzela mpo RDC bato bakota parce que na ntango ya Kabila okota te avant kota no ye moko Kabila otuna ndeni ko na kati ya makambo par nanga eza combien président coopératif président coopératif donc na kati ya makambo par nanga eza combien okiti kuna bayebisi yo boye par nanga kuna ya combien ministre ayebisi par nanga pe ya combien gouverneur ya soki ya katanga pa tunyo par nanga ya combien donc ozoki na munde la fin na bime o pays ndenge nini ngana na tonga ba faire pour na bango ba tout ba par na bango mais Fachi le roi les athées a solo lui très bien Poutine a fongoli parce que ma solo zaki nde bana teka ba uranium ba pays ba soma uranium ezali Irak Inde Chine Corée du Nord à présent kusona za matata wana mingi alors maintenant so monde bato ba ko dondoa parce que bazui matière wa ba ko donne les tests Nathalie non scandale alors ba ko fungola Fachi tala omoni kuna na mboka wana soki bolo bana yo bikombo wana kuna kinda kati ta biloko eza kuna boye ba coopéra déjà ba sala ba biloko mystique ya makasi bata makuna ba arme chimique donc ba arme nucléaire et qui prend donc qui tant mutu sabino qui na okende te so mais qui il s'agit na kufa pour na mboko yo tonga to samba donc bonga bo mona donc vilo il est comme à poudre avant il est comme à poudre Fachi na politique na ya haut niveau yango me makambo eleka kimia bo ceux qui ezala qui par exemple au Fayoul azala qui wana papa na minute même to fana to batama na ndako pour faire le mouté mais qui moto akanga bango nyonso donc il y a chasse aux sorciers donc qui a badama mo Rolanda donc oh ozolanda batu oyo yo bosani ki non armée wana Kabila mtasali yango la police Kabila mtasali yango babiloko tout au mona mono aner Kabila mtasali yango parce que yo zo ya okotaka ngulu na la nga sécuriser Fayoul kaba soda wana parce que ba soda oye moko préparer donc banga ba bomo lo mwana muke Fachi ki na malembe yango bomoni ki non makambo za calme lelo ba okoka susu te tant ba ebisi bango na sepelo ko mo jamais Kabunda lobia abi les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus au moins bateau fait c'est ça qui pour bon mon bango susu mais jamais Kabunda za dia partant na on a été à dia partant batindeki kana assemblée nationale a quitter quand même ngana amtayi de peste mais tout seul ici nous faisons des analyses politiques par rapport et situation mais Jean-Marc Kabundi pe akendeki na assemblée nationale a quitter akomo le libanda il fallait mettre des cartes ne Fachi obeta cartes na kati yango to banda oluka il y a ko le bâti quand même il y a déjà partant bon attendez partant à député partant yego tebse bango avant on me poste na tina na ngote na ko démissionner ana ça va bien avant na démissionner na poste logo te soit il na poste na ngo ngako soumettre na bango a quitter pas ma boune no se cliner pas na e abuda ngala tina blogo na te papa. Très bien, téléspectateurs, je sais que vous êtes partout dans le monde et vous nous suivez. Bonjour, Kandenge, Pasteur Serge Akolimbole Labiso, situation au Isolé Kanakati en République démocratique du Congo. Naibi qui est au Comé au Canadien, à Souka émission Nabiso. Moi, question ici, c'est Tikali, à moi, Mouké, tu relèves la Bongo Ming et Italie, situation à ville de Kinshasa. Nalanda qui m'a intervention, il y a des Nabiso, journaliste, bah, contredire, Makambo, Koleka, il y a Morque. Makambo ya kolela bibe makambo wana bamususu bazo lingi ba encourager bamususu lingi ba boya na biki yo za kinwa ne grandi à Kinshasa et moi situation wana pona yo zo mona ngondengeni histoire ya bi mutu akufi bakeye kokunda embala moko ke histoire mutu akufi botie wana ba tapage ba dépenses belé pour isa fait des sociétés sona le bilango bo isa très capital na vie humaine autre vivre et comment qui ce qui beaucoup fait li
ngai na mona bato musu batika na lopango na mbizo zona kuna bateki ndambo lopango po balela mama na bango mais est-ce que bibemba ne baba niko ko exposer ngwa ezonga to ezonga ti na lobby na sepeli kut na loro covid nem teo sala makambo poto to comprendre makambo bele na katanga balexamba la moro très bien na province sous balexamba la moro eza mabete papa au moni tant mutu na hôpital $5,000 ebimaki mutu akufi likolo ya $10 mais tant akufi ba uniforme esombami ba komi ko somba cercueil ya $1,000 o to kune na métropole oh non au moins on surtout dépasse tout basala bobu ebimi $7,000 mais akufi likolo ya $10 siko boye bo fandi bo louer salle moko boye mutu pa ba uti belé waye wana eza mabete mais tango azali na pasi bosunga ite mutu akufi biloko comme salema na eza idée moko bien etikala ti yeso oya okufi ato mokonzi batyo wana totali to tourner quand en hôpital pardon na mort de kuna nde na okiba bazo tu bazinga ba sala moi salle moko recueillement to tourner wana totali bazuka mo bakeye batikio na mort mais bato mususu bakino mususu bazoboya eloko wana elingi salema papa omoni bakino ba district makasi ndeko Mike Mukeba na landaki na émission na bosolo na politique ye azalo kola hotel eloko wana Mike Mukeba ipe maramaele belé boy na commission makambo na lingage mingi mais bon eza vie na ye ba vie ya mutu ya makambo aboya ngote même sur les loi érotique à la loi c'est tout ndeko pasteur Serge José Musala nzambe pour tous ceux qui saluent le balini nzambe ozanango pour tout boucler émission na biso nga na croire mboko ekobonga na croire na ba promesse o nzambe apesa na mboka oyoyo nzambe aopambola biso pona lobelo mo bato bayeba te nga nazwa message à Fachi avant élection claire na retraite nazo lingaye parce que azaba idéologie o eko permettre surtout que liboso makambo asali moi muke na temps oyo biso ba pasteur to sepela d'abord na elo liboso sélection na Kamanyola to luke lo kwa des années depuis Mobutu tozo ngote Kabila tozo ngote et les gens peuvent critiquer ces choses même nous les serviteurs de Dieu to sepela na acte wana lorsqu'à lobby j'ai dédié les pays entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire bino boboya ka mona lobby ka poa un aza père de la nation et c'est un mutu moka telema na hôtel ou isa hôtel Congo a loba déclaré parole wana et parole wana misu bani ba mona ka efeka ka sikobo za la kimia nzambe a pambola mboko et naza kondima ke makambo efunga makasi ya bien tokozala bien tika nzamba pambola mboko so on t'a contacté ce mtanga contacté ngai ezali plus 243 84 061 90 27 donc 84 061 90 27 et on a le numéro dans WhatsApp monsieur ezali 090 14 21 19 8 nabande sous 084 061 90 27 on a le numéro WhatsApp. Très bien, téléspectateurs Nabiso Bolandi, pour comprendre ici que Tosuki na mwana mboka pasteur Serge à Tolimboleli bino oyo koleka na kati ya République démocratique du Congo. Ngai na bino soki nzambe azolite tokozala toujours ensemble pour na ko éclaircir bino ce qui se passe na kati ya République démocratique du Congo. Tokutani Malasima. Merci beaucoup.